balingaka nkechi balingaka limono balingaka soda na bango yo eloko yango ye to ape na swate bafane na ngayo biso nyonso tosabone massivement na kati ya Congo Winner TV na beni bafane tu awele fila na nyonso donc balinganga baetu balinga musala nga baetu mosepelanga na musala nga baetu na sepelisanga na banda neso koni molanda nga lisusu bien na bomona nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV eza chaîne oyo iyi osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na sengi abana sisolo bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabunji, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabunji en direct de Londres. Babi to s'abonner massivement net na film. Allez Congo Winner TV, Sarah Kabunji. S'abonner massivement na chaîne Nabino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, il y a Yemoko la Cléopâtre Sarah Kabunji, babi moi soit l'équipe dans la news. La carte d'un mot peut dire la bien, honorable René Makondele. Donc tout y est, donc voilà quoi. Juste pour notre web, Sabino qui est beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV ya boss na biso Sarah Kabunji la Cléopâtre veut dire moi si oya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déçu talara yemoko. Bonjour, bonsoir à mes fidèles téléspectateurs, nous sommes tous ya Congo Winner Télévision, émission Police des Stars, émission représentée par votre humble serviteur, autrement dit Zouma Toumba, le défendeur, ya maman aïe babi, bakiselanga sous papa na Moïse Toumba, fort d'essai de la presse babi, soda oazo kenge la presse ya mbokaye yo papa Zouma ya kapamba te babi, émission ya biso ya lelo ya Police des Stars na kati ya Congo Winner Télévision babi, to yambi moko ya ba musicien ou ya ko se présenter moko Bolimbisi na bomesa na représentant na déjà ba star na bino mais lelo vraiment na kolinga ye moko se présenter pour boyoka esika nini oya wuti na pesi ba bonné na biso nyoso tout vraiment mbote na pesi ba bonné na nga nyoso tout ya Congo Winner Télévision na pesi bino mbote na pesi mbote na nga a mon boss mama Sarah Kabunji la Cléopâtre babi omoni mwasi okumisi nzambe babi mwasi mwendu babi motema ya bato ya papa na pesi bino mbote bisika botay na pesi mbote na nga a mama Geneviève sous falanga autrement dit mama yoyo na peso mbote pas na pesi mbote a mama mati malunda mamotema bato papa tumba na kata Londres moni mwaso kumisi nzambe na peso mbote bisika bota na pesi mbote na Jérémy Bwanda Anisha Bwanda le jumeau de Ndende na kata Belgique na pesi mbote ma petite sœur Marceline na pesi mbote so bomoni ba image na bo pesa merci babi réalisateur na nga lelo c'est pour la première fois à réaliser émission na nga Hoffman l'artiste yimto azo réaliser émission de l'Obabi Boende Salaka Bonde Konde Yango Oyo Iboator Piana Nabina Filé. Mais qu'est-ce qui se passe na Kat na Bango Mibale Oyo Iboator na Nabina Filé Bazo le Lani Tozo Ibate Babi que oui Bina Filé Azo continue toujours Kolongo la musicien Pemeni à Iboator Akozo toujours ba musicien Pemeni à Iboator Tozo Ibate. Qu'est-ce qui se passe au juste mon réalisateur Hoffman l'artiste Fungola Nambamo na invité Nanga Yamoko na lelo Mbote moi na mboka. Ouais, mbote hello à toute la famille, ma contre-maître, ma contre-maîtresse, tout balingara, biso ba contre-maître, je te salue, parce que mbote na chéri babi na Katia Australie, Miguel Mazambi, mbote belé, mbote sans oublier à mon boss Boaton Piana, chef du clan. Boni au mon mboka. Tozali bien pepele nangolo nzambe nzambe pesa biso. C'est pour la première fois to yambayo na kati ya chaîne biso Congo Winner Télévision précisément na émission Police des Stars émission représentée par ngai Zouma Toumba le défendeur maman mais kako se présenter ba biko za musicien mais betaka ngongi to betaka de instrument ou bien yembaka ou bien binaka. Ouais, naza maître. Maître danseur. OK. Bon, on a travaillé, on a utilisé mon orchestre, on a utilisé parce que on a sali que c'est un fond bazala ou nazali maître chorégraphe ou le lobe beta baya tout bon bien orchestre grâce à Ibaton puis on a sing un fond boyer
être Singapore autrement dit boyka loketo ye ba fan tout ba yebi déjà ba yebinga voilà na biso déjà basi ba mais tout le ballon moi vérité le quoi ça pour la première fois quand même il faut battre quand même parcours na yo parce c'est pour la première fois tu yamba yo émission police de ça même pesa bi battre parcours na yo uti wapi manene orchestre ni ngona bon uti parler ngana uti na movie ya mama mère na biso moi dans orchestre beta déjà mais c'était ba style folklorique ma belle lisi ngaza formé dans orchestre ya mama na grande scène na witi nze élaborer chez Dan Gol ngaza formé chez mère on n'a même pas mère bien na yo travailler na light music OK ba série président Zaki chef toujours avec une lettre musique travail ba tamona na lettre musique ya nani lettre musique oui comme Villano lettre musique mkono ngonani ya lettre hein ya lettre nene oh il va tomber piano eza orchestre ya Fabregas oyo so bino so bouti pas Fabregas te to uti kuna biso zo do OK mais yenda zaki représenta ya groupe wana ata maestro président maestro azate ya bandaki ko mais orchestre quand même zaki orchestre Fabregas non oui ça y mais ya zaki donc toi donc cadre biso zaki même très voyager to yim tano pour travailler biso donc azaki donc to banda biso na bengi chef to na bengi président oh donc yena Fabregas bataki ba même président il doit bien président parce que azaki ya na don na banda cadre ba et ça na et puis ça mina mutunyo surtout que a cadre ba tout donc obi ke mutunyo mutazana esprit na ye azabo ya azabo muswa yo kate OK muswa uti pa bangola muswa yo kane ba mamutime ya zaki vraiment ko cadre biso bien ceux qui te tika net au travail comme une photo bossara donc maintenant on est comme président. Merci beaucoup l'artiste babonné na surtout hein beau supporter biso ba émission libanda et ça moi makelele kota parce que tout ça vraiment libanda on peut pas fermer la bouche à batunyo surtout mais on est tout ça vraiment libanda comprenez que mitu kezole ka batu bazolo ba donc beau comprendre moi makelele na beau supporter penza biso moi bongo beau exige biso na moi mingi te présent émission na kati ya plateau té mais ça tout ça en dehors vraiment ouais artiste par rapport à parcours on est surtout pesi biso vraiment mais quand on expliquer biso et là on est salio lelo au vent pas iboaton piano donc et là on est convaincre pas iboaton piano pour lelo au vent vraiment au travail n'est pas c'est bon que ça peut tellement ébélé bon que ça ébélé au yoko travail au préféré iboaton piano pourquoi ya premièrement ndi to tambola boye ndi to sala vie mutamtaza ambition nae OK mutampa azana pensée nae azana maturité nae sur nae premièrement ça a un respect na musana nga na sala chérie en plus yende mutasali nga pe na zala singa fumbo na zali nazaki chez biso na ki singa fumbo o na za sikote vraiment donc il pas sali nga ki na za singa fumbo o nga na lelo ba tala nga ba poto ba to benga tous les intellos de singa fumbo ba lobaka donc na les TV na ya mutu mo bo ba to ba tsara nga vraiment ka bon que ça me super ba ko luka pe ba yi ba singa fumbo mais na fumba abora ne bango aza moto na konza plus passer la musala bien aza parmi ba chanteur oyo ba leader o ngana préféra na vie na ngai o na préféra na sepelaka ne ba ninga sala musala donc même la famille na nga maman biso mona aza fan ya Iboton bien bien sûr ngai fondé ngai mbara ba grande scène biso ba linga nga mo na be fan a plus considération na nga na ratio question ça move na biso biso to bandi movana bolongwa na nzela moko epa ya maestro Fabregas ube ya longwa kube yo landi ube yo longwa liboso na yepa ya landi longwa na liboso kipa barakana na beti la danse du président pa barakana na e quand on vit ayo longwande Hollandais na yo travailler pour na ebeki azan avenir ozo komisa ibrato lelo yo ke oui mama bino ata alingaka ye bande ono balingaka ye zaka te poza pembe na ye pourtant olongwa bino ba misembo zaka botango olongwa wanga ne pété o mona te ba otela bazo olongwa ba sans esprit baba yuma to koma na point olongwa baba yuma to koma na point olongwa
ba mettre chorégraphe basé bien ba orchestre net ya ba wenge BCBG ba mettre chorégraphe baza et pas JB piano ba mettre chorégraphe baza et pas maison mère et pas Wilson ba mettre chorégraphe baza et pas Fali Poupa Bazali et pas président Ferrego là va mettre chorégraphe baza et pas Ibratom piano binomo Bazali de Yomoko siko yebisanga tango tala peza ba mettre chorégraphe ni pezo tali obi ke oui ye abangi sanga makasi ya yebelote ye na leke ngam ta bang sanga de mani na bang sa bango ngam ta bang sanga de monter le lote lobité bo comprendre de ba mettre chorégraphe peza ya wera na no sona to moko ta bang saka yo non bien to solo la masolo ya toloba ba maître au bazanga na maître danseur on appelle ça corée na danse na bina rapé OK na dégager énergie sur dans un podium parce que tant ta 4 mètres au bazaba mettre chorégraphe ba mettre danseur oyo yebinan on a bien ça on a bien travailler bien tous na ali na maison mère tous na na ali ba on a yebi tenatanga ta orchestre maison mère oui bité yo qui na maison mère parce que la maison mère il y a appelé ça danse ay bobinate après ça danse mais bobinate donc on a pu mettre ba danser bazate yaza olobi maître nabi mao oui mao ouais j'ai connu mais mao quand même abina rappel non té appelé ça corée danse ces en nzodo son a maître danseur on appelle ça corée on appelle ça danse na bina rappel sur un podium na dégager énergie mobo et pas JB et pas JBP la maître danseur moulala donc quand même au banga moulala le kio ngam ta bang sa ngati ngana bang sa bato ko tandam na podium bo ngandi na bang sa bato to yebani pe de yo pe na moulala boye na danse ala vina ngai bo abani musique ala beti musique ala to mais oza singa fumbwa boy ga loketo oleki mulala boyika loketo oleki mulala na bina leki mutu te mais nga naza mutu moko bona na balinye na nga okoka nga mpe fozala moto oza puissant na bien TV eza radio te eza est okosala certainement ba démonstration parce que so peut-être ozalaki chanteur tonga to bake wiyemba so peut-être même sota muto beta ba gam ba solo ba accompagnement tonga to bake wi grand télé biso ouais siko yo pe ko laksa batu ke wi quand même TV za radio te ba radio te nam ba danse pour la perception de moi que de pas danse les problème te tozana to na blog asikezoya misungwezoya vigilance tozara vigilance misungwa toza to plaque après le 12 décembre tous en a quartier à Mimli concert $100 papa chéri to beta na $200 to comment ma place on est sur tout to comment ma place on est sur tout l'accès à tout cas démonstration quand moi danser ça bien démonstration na mon réalisateur souvent na longolé micro pour ande quoi ça vraiment à l'aise ouais hein moi danser ça après moi bien donc TV ça radio tu comprenez que oui TV vraiment ça radio tu quoi donc ouais on a besoin de danse Babilo misungwa eza kalati mingte bozwango ah toza kalamite bozwango nepso bana kin bana poto singa fumbwa yo boyika loketo on pesa ba makamuti ba kokango OK singa biso kopeka o leto tio simaka miko na maboko singa biso to simba mageza miko cravate mais singa biso simbango j'espère que oui bomoni quand même l'artiste a démontré que oui Aza vraiment mettre chorégraphe par rapport ya ye alobi que oui na ba mettre chorégraphe no so ba mettre danseur nyoso ya ba orchestre nyoso tout o jibem piana o Weranson o Kofi Olomide o Ibrato enani Maestro Fabregas o bina filé ba mettre on a nyoso tout. Est-ce que pas bien affilé ou bien mettre danser mon chorégraphe? Mais qu'est-ce qui se passe d'abord? Ceux qui toy to sola mon marambo boy ya marambo ba orchestre o ils en ba venir ba orchestre ba za ba chanter
quand on va chanter et bateau bazara ni bossa la bagère on y aller à diable à motuté mambala il boit tant bien na babi mais il boit tant bien na babi que oui azobata manasima moto ya JB Mpiana banda kutana na JB boato za na moto me banda kutana papa chéri JB Mpiana ibato nde moto ngo pe kiti lisusu yebite mokiliza la nga bon de pe singa fumbo avec la musique pas président ibato Mpiana donc singa fumbo la zui ka be abandi ba voyage à danger et comme ra singa fumbo pe asinya makamna président ibato ezaka nango bongo mokiliza nango bongo bato batamusa bato ka basanga mabe comprendre ouais mutu lokola papa chéri mina dama souve idera pembe atambola kuna moritio combien de musiciens bazan kata mboko vers baso na musa tali bolito ineyi pa ibato Mpiana donc tant que vous avez chanté au Yembara au produit ani sala nini ba eve ni yo sala président ngai baton piano ana ba eve be na kata ndula Congo comprendre aza na yazana idola mutu nyonso ayembaka mutu nyonso mais babi que oui dernièrement tout la concert donc tant que so be mambo iboaton piano a ozo komisaye mais dernièrement iboaton piano na concert ya roga iboaton piano pas akena tout le monde qui vient na Iwe Ranton mais vient na Iwe Ranton ba tous bataki qui vidéo que oui asimisa ki iboaton piano touche na podium we ga yembi roga yembi na iboaton piano simika mikobo abanda ko yemba we ga tie tin bakati insima iboaton babi iboaton ga lela on dit comme ça au moins que ba 12 ans beaucoup kangote Congolais pour les Congolais à la boue hein qui a dit que oui la carte musique attend président Ranson à carte musique en monnaie président na iboaton piano matin podium oh mais bateau sur mon vidéo on a des tambola qui même pas et là monsieur Zara qui mutoko Zara au mati podium musique comme na de thème sur azak na batana pour azak l'idée azak na batana temps monsieur tane c'est kokaki déjà moi mutaye monsieur Zagidi yanga sala bon ba mon qui mitana comme que sur bando yemba tam sur bon continue ko yemba tembele comprendre président a fini à battre non des boitons piano za na ba mauvais souvenir rebelle boitons piano za mauvais souvenir rebelle mon akata mutu kana ayemba yemo na musique ne mo ayembi ke oui Fabrigaza kitse na mutu kana nzela ayesu c'est pas amila tsa kombo JB we ranson na kitse a katele musique na podium autrement on dit azana ba mauvais souvenir rebelle il faut soutenir quand même à mon avis ba malibanga na manga hotela moni manga hotela ba mbango libanga bon ils a vie nyon surtout mutasalaka ezarana ba batu musufu balinga yo batu musufu baboya ata yo pendo zabu j'ai cause na batu musufu yo zana bango balinga yo et puis batu musalu na journaliste ni ala saranini tu comprends Ismaël azana za batu musufu balinzimaka mon avait musufu baboye pe ala sabiso ni yazani donc mutu akoma nzambe te oyo lingo makasi zaka nzambe comprendre biso to ba congolais biso za ba africain to vivra to za ba ndenge na biso to vivra congolais dingamo na muninga sala pante congolais dingamo na muninga a produire eloko malamu te comprendre eloko ni bomba ba ki seke produire la quatrième musique non aza mutu aza leader temps surprise ya ki reta akina batana yanga kataki na musique mais pas congolais beta on ndenge mususu mais quand même question au bateau bazomi tuna en réalité on dit oui ranson pas kata musique on a kanda parce que en réalité eza 12 a wenge ba beta ke to big eza 12 a wenge mais en réalité il boit tant piano a obenga ndé oui ranson koko pourquoi aza mwana oyo a utina et pas Fabrigaz mais to yebite pourquoi il boit tant piano l'attaquer il boit tant Fabrigaz te akeka et pas JB ya on est pensé que oui ranson kanda te a beta 12 wana oh abete 12 comment ils ont maquillé celle de ma maquillé akne pas papa chéri poani oh et puis akumula ta kombo ya JB bon pourquoi v azak bakuta ngina président na Luanda v aoyemba papa chéri matina podium et puis ça me pas batu nyoso douté a macha akomisi petit na que aza bon chanteur en boka na biso le président Togo Yakin président Togo a rendre hommage à papa chéri abeti a tobeta concert na showbiz qui plaît à claquer papa chéri moraza qui voilà ntompa mutunae eza mama makila
soki yo sepeli na ngai ozala na nga singa mfumba nde ekomi problème keta mosu nga na chef taboche nga na tosola te mpo na nga nakomosola na mpe nga na Ismaël tosola te mpo yo okomi na nga moni eza na sens te trop de départ na orchestre ya Ibraton piano me bato bakamwe badépart wana eza sedi ya kwa badépart oyo bato banonso baokende wana badépart eza pourquoi me bato bakamwa bato bayebi ke wikana mingi ya pete yo mpe bakozwa na bango yo malgré ozoloba boye me bayebi ke yo mpe okende na yo mais trop de départ eza pourquoi c'est parce que orchestre eza stable te ou bien qu'est-ce qui se passe bamonate ale bamonate moni bato balongwaka bon bato balongwaka epa na nga kolongwa na miziki ezalaka nango déjà mais balongwaka avec ambition omobi ke soki na motu jamais alongo esika oyo azwaka $100 ake esika bafutaki $10 moteki eza na sens te soki ozala place oza bafutaka $100 longo keleki place mo bafuta $10 même si oza mpo bino bovoyage te bozobeta pe te bozovoyage te biso toza bato basepui biso makambo tosalaka nde bango balandaka na moment oyo 4 personnes bana kati ya Dubaï babeti moi tourisme 3 danseuses na chanteuses na biso moli de connexion Tania Oudjana Nana j'étais sali en direct de Dubaï Chancel V à maman machine à danse azawana na Dubaï ba bon séjour na kati ya Dubaï baza original azawana petit bazar lelo ba petit ba sepeli na kati ya Dubaï bango mona kasi malobe ko pe misore président biso atini biso toke Dubaï toke boy balanda bango biso ba petit en baya ba so ba carte eloko esa so ba carte obide boza ba carte makambo ba monate yale babi pressé na vie ezara mabio ata moi c'est sur ligne mobile il faut ligne mobile ndenge okuteli bina filé na Ibraton piana baoute sikamoko et pas Fabregas. Mais qu'est-ce qui se passe babi que oui bina fila pandi orchestre ya Fabregas kozwa ka ba musicien a ozwa kaka to yebite peso na prochaine liste ezala yo. Pourquoi pour elo nezo se passer entre bino na bina filé elo nezo kana entre bino mbale bina Fabregas ni Ibraton piana na bina filé mingi soto sola to sola masona biso ba contre-maître to beta masolo ya ndenge mouvement biso tambola ndenge to évoluer ndenge to tamsa masolo beta masola batmo boye o ngatu na vina na pasa bango na za batan o répondre ba mwana te mwana za kene mso ko to luki prise o sali mission ndo ko tourner na bata me bato zo mona ba o moni baza kuna baza na deuxième équipe na biso Batono so balongwe pa na bino bakepa bina filé bazana deuxième orchestre na bino. Deuxième équipe. Tona ba chanter na biso bazana ko ba DJ les noirs, ba super chanteur soit Telemi boye moko komi sinzam. Tona ba Dota Flavien mutakala bazaba mélodie ka boka ya mboka. Ba maman na ba chanter ba pano basket bazana. Comprendre? Ba fourmi rouge, ya soir ba tuna chant. Ba Lionel Messi. Pour chanter à imba na charme ba van pembe na diable ba comme bandoki na chant tous on a chanter mo wana so yebo vandi je crois Ismaël ya ka rep na biso kuna avant da batala ba chanter bemba ba leli akaba pe abo kia ngabe ozui comprendre ba wana ba zui bango ba ti bango na deuxième équipe na deuxième équipe beau travail bamona bango ça ne va pas kimi na bango so yebisanga musuni aza première équipe na biso na ligne d'attaque na biso wa longo akina ba mouvement zo tanga soit disant soki lelo oyo vandi bana soki lelo oyo téléphone sonné bina fila bengio ba cheloka na la ke uya kana na orchestre na olobani non kete le bien on pour na TV na ebika ke yoko boya non ngano kete nga beta na orchestre muteza oyo aza na venir l'orchestre bina filé na venir te
natangi te yo tiaka te ke orchestre eza makambo mouvement na bango kasi yo lobi ke obeta na orchestre ya moto eza na bina filé orchestre bina filé nga aza ministère ya Ivoire piano tant tosoana masolo ya biso bacontremaître na bacontremaître tobeta masolo ya président na nga tobeta masolo ya le 12 décembre toza tona baconcert na kati ya mimileng do $300 papa chéri abetaki $200 biso so tobuka wana kala te na mimileng $100 donc biso beta musique biso tobeta Année où comment est déjà presque na souka, année payé comment est presque na souka. Ok, ça me Bolivie il y a combien de concerts? Tobeti trop. Tobetara trop, biso betara trop. Tout va rapper. Mais ma vidéo exaté. Ezali na YouTube betara raté. Ata même Instagram nanga ba tout so beti Instagram nanga Elvis Kozo Singapour on a beaucoup de concerts exemple betara. Je travaille au Beta Fort, chaque mercredi, vendredi de 12h à 20h. Chez Véronique Adé, vers Mala, on a tout Indara-Fort. Dimanche chaud, tu vas à 20h, tu démarres 4h. Tu as un prêtre, tu as comprendre. Boss, boss, mon champagne, tu as chiche, mais la marawana, donc ma sécurité, pemben, que tout le monde a un système VIP. Donc biso beta bandule mo ba VIP. Beta bandule ba VIP. Quand même beau comprendre que oui bien affaire comme déranger bino hein. Déranger ma papa quoi. Toi tu bino ba musicien. Azunan. Ata ba musicien deuxième équipe bazaka ba musicien ba nani yo tanga ba musicien ba nani. Musicien ba nani. Moni ba bien pe ba car. Ah ya. Pe ba musicien ba car non. Tika. Botika. Les gens ont 12 à Wenge, biso de 12 à Wenge ndenge beta marango. Comprendre. Tika. La petite bango ba na Dubaï sikoyo ba olia mbala na Dubaï. La l'idée ni ba salon de na ba confinement o. Même bien ça même na orchestre ya minene. O ba leader baza minene. O bili bodi bo mona ba minene. O bili mo ba so kindeni. Confinement ba nani ba beti ba danser na ba moi tout moi visite. Quelles sont les relations au Yobino Bamisé ya Iboaton puis on a besoin envers Bamisé Bokes Msous. Tu sauras bien, tu as une relation bien. Vous saurez bien Bamisé en Robin. Ouais, tu sauras bien, ngakuna kindara pe bare pe président Robin Mdibu. Est-ce que oui, papa na bino isika bouta. Ah, pense que ça Robin. Oui bien. Mais chemin déjà que vous avez. Mais vous le baka kopanza. Mais basu d'ailleurs on a une fabrique mais ça c'est chemin. On les a vu na bango ton que nous sommes mission na bango tout na bango à propos makambu ya kolongwa ya bango nga beta orchestre on a na bana président Robin Mundibu j'étais salé pour ça mission na mission donc ils ont beta goûter déjà c'est bimé déjà bambo tisika vers ali soir président na biso Iboaton puis na bien ngapé abeng sanga ba repiner kendaka on a vu tout sur la rappel bien. Au peut appeler Robin au conseil, as-tu manqué faire? Ce conseil par rapport à quoi? Mais ça vient là. Bon, moi, je me conseil. Je dis que oui, Robin a une guerre, ma casse n'a fait. Tu m'as bien 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 ok. Ok, ma pousse avec mon thérapeute là, parquer au fondement pour la battre. Maintenant, vous avez préparé concert ou vous avez préparé ouais. Tu as préparé pour un concert moro VIP. Tu as vraiment na souka émission na biso dédicace na yo na numéro de téléphone pour baono so baningi. Ouais, ba fan na ngayo surtout balinga ngasi na fumbwa. Donc WhatsApp na ngizawana beaucoup melangai to sur la plus ya wuli mushin plus 243 81 22 51 821 plus 241 43 81 22 51 821 WhatsApp nanga ba tout ba ngaba komelanga pour na ba conseil tout donc il nous a un message na bino na pesi mbote na venanga Abdul Vondo moi na Luanda Tongo boss camarade ya Willy Musheni code mondial le roi Sokoko na pesi bambote belé. Pesi bambote belé na Miguel Manzambi, Chéri Babi na Australie, na pesi bambote na Lili Bafosa Mama le pont tous les intellos de Singafumba président Iboaton piana, bon séjour na Dubaï, bambote na chef na ngata Bosch le père papa Yoyo, CG Okonda
basé belé groupe na biso to ba compromettre na linga bino trop. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Vraiment, tu comme dans souka émission nabiso, babi, abonnez-vous massivement. Tant bota la émission, au beau ça retire ba j'aime na commentaire na note. Merci à mon boss, maman Sarah Kabundi la Cléopâtre, babi moni moi so komisi nzambe, babi moi ça solo na kata Londres. Merci na abonner na biso surtout. Tout mon ami Mikolo ezali ko ya soki nzamba lola amo azuba souffle de vite to komona na bye bye.